Pasi pe mawa bandeko nanga makambo ya pasi. Makambo ya mawa penza pas possible. Makambo moko ezosala pasi na motema. Makambo moko ezosala pe soni na niveau moko pas possible. Bandeko nanga makambo yo yango mokili ekomi nini? Mokili ya lelo bandeko nanga ekomi nini? Pourquoi batu mosusu bazoluka ka mabe pona baninga? Pourquoi batu mosusu bazolinga kaka basalir baninga? Pourquoi batu mosusu bazolinga ka basala bandeko na bango ka mabe? Congolais, oboma ndeko na yo Congolais ka boye. Oboma ndeko na yo Congolais ka boye. Soki ezata peut-être mutu moko ya mosika bazana ba pays mosusu baza ba Congolais te, mosusu oloba bazana bango ba Congolais te. Mais ya biso na biso tozo bomana. Biso na biso tozo lingana te. Biso na biso tozo tambola na mitema mabe moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment toye na mama epela. Ebele abatu déjà bazomo na mama epela lali na hôpitalo. Mama epela, bama ya miso, cœur brisé, bandeko nanga ebele abatu déjà bazo mituna kandenge batuna ka mama Étoiline kota kaka na sujet mbala moko. Eza nini? Makambo nini na mama epela? Nini esalike mama epela lelo aya na hôpital? Nini esalike no Étoiline Inès TV aya kosalela mama epela émission? Aya kotia ba maya miso, aya kotia ba cœur brisé, eza nini? Makambo juste eza nini? Comme d'habitude bandeko nanga bino moko boyebi ata dissertation yango moko avant ebanda to bandaka toujours na introduction tokotaka na développement et puis tokoti na nini na conclusion. Bandeko nanga avant tokota na mwa makambo na biso nyonso développement na biso ya sujet ya lelo na olingana nuna ya ko sensibiliser batu nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tozo banda bongo émission na biso na lobaka nanga chaque jour. Na boya kananga te kenom to bando landa Étoiline Inès TV yango wana akwei. Yango wana soki nini na boya kananga. Yango na senga aka batu nyonso bazolanda kanga. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda wana bandeko nanga, tia mwa eloko akomela. Na ebite, soki kozala mai, ekozala jus, ekozala sucré, ezo dépendre pe na ba climat soki momoni ke malili ezo beta. Mela na yo ti, mela na yo café na ndenge moko ya bien. Kote mosusu bandeko nanga ka ndenge tolandelaka ba heure. Biso epa na biso eza déjà 13 heures, donc ezo dépendre ka na bino moko. Soki olobi kengno na liaki peut-être petit déjeuner nanga na mwa retard, na kolia nanga fufu mwa retard yo moko kaka. Mais soki oza na nzala, et ozala bien ozolandaka biso ozoliaka. Ero yo tiaka mwa fufu na yo, mwa kwanga na yo, mwa loso na yo, mwa soki mbala, pomme de terre na yo, bandeko nanga, kote mosusu mwa légume ezanga kate. Mwa biteku, mwa pondu, mwa fumbwa, mwa matembele, kote mosusu pe mwa musuni ezanga kate, mwa mbisi ya kokalinga, mbisi ya kokauka, mbisi ya pepe soupe. Na système moko ya bien, ozoliaka, matisa pe volume bandeko nanga, pourvu que ba voisin na biso
famille na biso bazana ndako bayoka nini ezolekaka na Étoile Ines TV. Tango zo sala bongo kobosa na pete ko sala partage na 3 6 9 12 15 18 21 personnes surtout na WhatsApp na yo na Messenger pe na yo bande konanga e kosunga Étoile Ines TV na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bande konanga kandenge tokotaka na makambo na biso tokota nanu na mwa information en vrac kandenge totambolaka. Il faut totambolaka kaka tozala toujours et encore informé na ndenge moko ya kitoko. Na bato maboke bande konanga na minito yo Bobo Manoka azaka na poto. Azaka na poto, donc na minito azaka kuna, azo sepela na ye bata na ye, ba moma na ye ya bien, donc azo dunda na ye, azo pasaka na ye ba congé na ye kuna, talaka musala munene, oya salaka, mona ka lelo azo sala koto, oyo lobi kuna, suko akendaki na ye, France, kandenge zalaka, pona ko pemisa mwa nzoto, donc azo pemisa nzoto kote mosusu pe azo komaka deja ba film na ye na ndenge moko ya kitoko. Kana même côté ya bato maboke Luna Mienzi pe azaka na poto bino moko boyoka ki ba nungu sur les réseaux sociaux pas possible. Jusqu'à présent, Luna Mienzi nanu apesi position na yete soki azozonga to akozonga te. Donc moi silence eza nango na système moko ya bien. De l'autre côté, ceux qui to koti na batu o bayembela kanzambe to bengaka mingi musique gospel bandikunanga eza ya koinda. Donc juillet 2024 ekozalande concert ya yemoko pasteur Nabiso, pasteur Mokwatongo, pasteur Mike Kalambayo. Aozala na concert na ye na stade de Martyrs bande konanga. Yango na ye ko invité batu nyonso tu oyo penza ba kozala na posa okende kuna ko adorer, ko sambela, ba prière kafu. En tout cas, bozala toujours prêt, bozala prête pour na ko participer surtout na concert ya pasteur Mike Kalambayo. Bande konanga to zonga na makambo na biso mama epela na mbeto ya hôpital. Mama epela maya miso. Mama epela cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe? Problème nini? Mama epela zobela. Mama epela likambo nini? Mama epela problème nini? La famille eza ya kobeba. Kande na lobaka chaque jour makambo eza ya koyinda. Toutaki kolanda moi émission moko mama epela auti ko sala. Bande konanga ezo sala pasi pe mawa. Komona nanu aja mama epela ba makambo bongo ezo tambola na ba réseaux sociaux ezo sala pasi. Pasi penza ya makasi. Mosusu to mitiaka na ba place na biso otali soki eza mama na yo na mama kamnyoso ezo leka réaction nini yo en tant que mwana okoki kosala pona mama epela. Mama epela koti émission premièrement a koti mutwali boso oya kote la émission bandeko nanga eza Bijou la reine. Selon mama epela lobi Bijou la reine aza mwana mabe. Aza Judas Iscariote. Weza ba mona boy kotia ba audio mama epela. Pourquoi? Parce que bino moko boye bi YouTube azalaka na mwa ba logique. Ceux qui tietie ba voix ya batu na ba émission elandani créer la kabiso ba problème. Déjà na si na tietie ba émission o elandani. Alors moyen na continuer ka kotia ezate yango na ye kosala ka analyse na oyonga moko na landi émission mobimba na yoki. Mama epela lobi Bijou la reine aza Judas Iscariote. Pourquoi? Parce que tango bakanga kiye na makambo ya mwasi ya vie de loin Bijou la reine selon mama epela awanganaki. Mais tango bakotaki na parquet ba policier ba yebisaki eke non moto akangi siyo Bijou la reine ayebiye. Donc selon mama epela Bijou la reine ayeba ki kunyonso tindenge bazokendo kanga mama epela Bijou la reine ayeba ki nyonso yami bale pona Bijou la reine selon mama epela bandeko na ngai. Mama epela lobi ke non Bijou la reine babebana kina mobali na ye
ye Bijou la reine aye ko benga na ebite so na obenga mobali ya mama epela to na obenga makango parce que to benga ka mobali aza mobali oya bali yo mais motu oyo nanu abali yo te bozobima akaka to benga ka ye makango ezala bongo sikoyo to yebi makango ya mama epela ye Bijou la reine aye ko benga ye alobi na ye babengani nga epa ya mobali nanga eske na koya kolala kune pa na yo bandeko na ngai déjà ba makambo wana nyonso mama epela bimisi yango sur les réseaux sociaux mais façon mama epela lobeli yango c'est comme si na boy koko tatalaka ba chaîne na biso tolandaka ngo na bana bino moko bo comprendre ka ndenge kindaka sikoyo. Deuxième point mama epela aye ko soulever point ya comédienne na biso mama Mao mama epela aye ko soulever point na ye que non mama Mao wana donc abimi neti songi ba solo laki na mama epela na makambo moko boye na ba WhatsApp mama Mao yo wana mama Mao plutôt aye ko transférer message wana na mutu ya mama epela ya poto ba relation na ye ya poto sikoto ebite relation wana ezaka makangu to eza neni somo makamozo ya grave la famille. Mama Mao wana asali ye mabe sikoyo mama epela lobi non makambo o nyonso fona bimisango ka en public na okende nango na kunzu te nde akomi koloba bolamu o ya saleli mama Mao na Lubumbashi tango mama Mao abimaki Afrique du Sud nega bando souffrir yende muto sungaki ye pona mama epela abandaki ko s'attendre te que non mama Mao un jour akoti koya ko sale makambo bongo batuni ye mais pourquoi lobi yango sikwa lobi non makambo na esalamaki na kunzu me bato bongo neti ba Mao il faut na yako bimisa makambo nyonso na ba réseaux sociaux batu nyonso ba yeba eza pasi la famille. Troisième point yango to bete la masolo do ba point nyonso misato bandeko nanga to salelango analyse. Troisième point selon mama Mao mama epela plutôt alobi que non ba comédien nyonso baza bato lokuta baza bato mabe ba tangi na kombo ya ye moko poutine de l'écriture na Belvi Kandi alobi oui ole aloba tazi aza menteuse alobi aza menteur wana eza ba mo ya mama epela alobi Belvi Kandi aza menteur bande ko ngana alobi te ngana koloba Belvi Kandi selon biso nyonso toyebi féminin masculin toyebi ke mwasi balobaka menteuse mais mama epela lobi na ye bango nyonso baza ba menteur donc tokende nango kabongo donc azui penza Belvi Kandi comme muto lokuta famille libota est-ce que toza soki toza tolobaka oye to continuer na ba commentaire bande konanga 3 points nyonso on a souligné awa to na soulever bomoni nde nini commentaire nini bokotia analyse nini tokoloba pona mama epela. Mama epela makambo azoloba est-ce que eza bientôt eza mabe na point surtout ya misato tango aye ko mentionner pe kombo a Belvi Kandi pona bato lokuta ye pe andimi ke Belvi Kandi pe aza parmi bato lokuta est-ce que c'est vrai Belvi Kandi aza pe parmi bato lokuta bande konanga na boinde mafinga to yebi ke soki to salaka ba analyse na Etoile Ines TV ezalaka ba analyse moko ezalaka professionnel eza ba analyse moko to salaka ngo avec intelligence et plan de maturité. Alors to continuer ka bongo to zana posa ya kosunga pe batu mosusu kande to salaka ba commentaire na bino na ba propos ya mama epela bande konanga ezo sala pasi avant na banda analyse nanga kandenge na salaka yanga ezala koloba ya bino na kokoma numéro na biso ya téléphone yango wana affiché soki omoni ke non yanga penza na kokoma na kokokate okoti toutefois kobenga soki obengi omoni ke nazo yamba te heure mosusu décalage à temps heure mosusu naza na musala parce que à part YouTube naza kapé na musala mosusu naza pe mwasi ya libala heure mosusu oza occupé na papa ozo occupé na mwana donc heure mosusu ezalaka mwa bongo donc soki obengi nga nazo yamba te tikelanga message tant na ozala libre na koya ko répondre yo na système moko ya tokos makasi bande konanga avant na kota na analyse nanga ka ndenge tokendaka soki nano sabona te kota o sabone
soki nano sali partage te kota osala partage na système moko kitoko na yebike commentaire ebele ya bato to sala ka ba commentaire peut-être après émission et d'autres personnes to sala ka ba commentaire na biso tango ozolanda ka émission moi makambo ezo ya pe na mutu ozo koma donc to continuer ka bongo. La famille selonga selon analyse nanga to kota na makambo ya liboso pona mama epela lobi pona Bijou la reine ke Bijou la reine abengaki makangu na ye akendola la kuna. Et puis de deux Bijou la reine de mutu ayebaki tango bazo kanga mama epela ayebaki makambu nyonso tu. Alors policier place bazaki na parquet nde mutu ayebisaki ye bande konanga eza pasi pe mawa. Dans quel sens? Mama epela makambo alobi surtout pona Bijou la reine ke abengaki makangu na ye. Makambo wana ata soki salemaki kala, ata soki za makambo salemi lelo. Mais d'une part quand même, il faut kotalaka lelo stati ya mutu. Bijou la reine asi abali. Au-delà ya kobala, toyebike aza star, aza comédienne, o eza biloko o mobali na ye. Akoti ko comprendre ebike mwasi nanga c'est tout à fait normal ezana batu bakota ka ba réseaux sociaux pendant ko salir batu ba réputation menga na yebi mwasi nanga sikoyo pona belle famille ya Bijou la reine. Est-ce que makambo yo bako digérer yango bien? Est-ce que makambo bako comprendre penza bien que non bazo ko selaye to balingi ba salir réputation na ye to boyeboy? Wana eza kotia mbutu na mariage ya batu mama epela. Eza penza kotia mbutu na mariage ya batu. Babilo mosusu ata soki to sala to tala pe ba mwa identité ya batu, to tala ba mwa statut ya batu. Otali pe statut lobi soki lelo peut-être libala ekufi. Peut-être Bijou la reine libala wana ekufi ekomi kobota stress tala ka batu minene. Batu minene déjà mosusu to mona ka bango nde baza na santé. Bato minene bande konanga ba stress faso elataka bango. Yango bomona aka muke muto munene akwei mbala moko ake. Yango bomona kata na ba place mosusu bato ebele o baza na nzoto minene balingaka place stress ezalaka te. Balingaka te. Pourquoi? Parce que bayebike banzoto na bango ezalaka sensible. Makasi koleka bato o baza na nzoto mike. Donc ekenda bongo. Ba makambo a bongo lelo to après lelo to lobby. Soki eko sale makino makambo bongo belle famille ya Bijou la reine to mobala Bijou la reine eko silika lobi trop c'est trop libala ekufa lelo Bijou la reine akomi kolata stress mama epela to lelo eko sala ke soki Bijou la reine makambo moko ya munene kweliye. Est-ce que okozala na paix du cœur? Je ne pense pas. Makambo mosusu bo sili sakango na bakunzu. Surtout ba makambo boye o abimaki na mobali na yo. Abimaki soki azaki femme mariée te, oui. Olingi koki koya ko sambwisa ye. Mais femme mariée, aza déjà na ba belle famille. Donc total la kapé ba réputation à baninga. Ezala kapé bien. Deuxième côté, quand de maman epela zolo baki no Bijou la reine muto akangisa ye ba makambo wana. Bakota kutu Bijou la reine alobaki na ye ke no nga na yebi nanga makambo wana te. Mais ba makambo ezo kende kaka. Monde théâtral na biso eza nini? Problème nini si la kate? Mama epela après kobima prison tout ce temps ozala ki wapi? Il fallait normalement oya obimisa depuis temps wana tango Bijou la reine ayaki koloba ke non ezala ki yete. Il fallait ki oya pour que batu bandimela yo ke non makambo ozoloba lelo eza ya solo. Il fallait que tant wana penza oye olobi que non je viens confirmer ezala ki nde Bijou la reine. Mais na minito ya tayo moko. Wana nyonso ka ko salir Bijou la reine. Eza pasi pe mawa. Deuxième point ya mama Mao kandingo lobi ke oyo muto sungaki yo ye na Lubumbashi. Mais azwaki ba message bo solo laki atindeli mutu na yo ya poto boyeboy. Na côté wana premièrement soki makambo wana eza ya solo. Que mama Mao atinda ki ba audio. Soki ba audio ya mabe na mutu na yo asala ki mabe parce que soki mutu atindeli yo message surtout ba audio ezalaka une façon ya ko sala yo confiance mutu asala yo penza confiance à makasi.
Soki réellement ça qui makambo wana, en tout cas je suis contre ça. Parce que mutu soki bo solo la peut-être na mutu koti ici ba secret na ya vie na ye a biebisio c'est que mutu zo salela yo confiance. Alors na niveau wana ozui ba makambo ya mutu na yo obo solo la koke kotinda ngo epa ya mutu mosusu ezalaka mabe makasi wana na kokondane. Mais na côté mosusu koloba keno osungaki ye bandeko nanga mosusu tosungaka batu mais lobi to après lobi eza batu wana nde basungaka biso te. Batu mosusu nzambe pe akotinda mutu mosusu ayaka kosunga yo. Donc vie ekendaka bongo. Mutu oyo kosunga lelo te. Tango zo pesa mutu kotiaka na mutu te keno mutu oyo nazo pesa lelo lobi akozongiselanga akozongiselaka yo te. Même nzambe akotiaka kana tan wana peut-être ozala na manquement ya biloko, manquement ya mwa biloko. Omona ka nzambe akotiaka mutu na nzela pour que apambola yo. Ekendaka nango bongo na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tokoti na point na biso moko ya kitoko. Soki nano sabona te, sabona na chaîne na biso. Soki nanu otia j'aime na yo te, tia moi j'aime na yo. Soki nanu kandenge tokendaka nango. Osala commentaire te, sala commentaire. Soki nanu sala partage te, sala partage na 21 personnes bandeko nanga. Et sunga étoile Nines TV et qui est toujours et encore liboso na système moko ya bien. Comment na ba abonné bazo mata yango pe sa biso force ya okende koluki la bino ba information. So to mona ke ba abonné bazate, ba j'aime ezate, ba commentaire ezate, bande konanga epe sa bulembi moko na niveau moko pas possible. Donc bo sunga musala na biso et kendaka liboso. La famille tokoti na troisième point na biso eza koloba keno Belvi Kandi azape parmi batu o baza lokuta. Famille Libota. Famille Libota de Belvi Kandi la patronne à Poutine de l'écriture moi Sinzombe. La maman de la famille Libota to benga kaye mingi kaka mama ni mama. Famille Libota bolobi nini eske ndenge bomona ka Belvi wana ndenge bomona ka koloba ya Belvi musalo asalaka elateli na ye mwasi wana kokani na bato ya lokuta akokani ten nga na boyi Étoile Nines TV aboyi penza Belvi Kandi azalaka parmi bato ya lokuta te na boyi. Pourquoi bato balingaka koya kosalir Belvi Kandi? Bandeko nanga Belvi Kandi aza mwasi moko azo sala musala makasi. Ba filme na ye na pesa bino na sekisa bino boye bien. Mobile nanga bando linga ba makambo ba théâtre te. Ye na makambo ba théâtre abando koti sango te. Ye penza a Olanda ne makambo susu me mbato ya maboke abando tala ngo te. Mais lelo à part ko tala ka filme moko ya Belvi. Chez Belvi TV, à kotika alandi film alobi non. Moi sio yo aza mayele. Tala ba film ti lelo komi fanatique. Ya ko tala ka ba film ya Belard. Somo. Na chaque fois que atalaka. Au mona azozo aka leso alobi na film on pesa na zui leso tala. Donc ezo sunga mingi makasi bandeko na ngai. Ezo sunga na niveau moko pas possible to bongo boya koloba keno aza parmi bato lokuta. Batika Belvi Kandi kimia. Kote wana na usilika mabe. Kote wana to silika na biso mabe. To silika penza mabe to linga boete. To linga na biso boete. En tout cas mama epela et rozala bien so que sala ba émission yebaka nini koloba. Et rozala moi bien. So ki okoti ba invité yo na émission moko boye, yebaka nini ozo bimisaka. Kande na lobaka. Mosusu ba mama na biso basi bakoli. To mona ka ba mama ibakata. Et mama ibakata wana ko mona kayete na ba émission aya koloba biloba loba te. Ami pesa ka kilo ya bo mama, bi pesa ka poa wana. Tozana besoin ba mama neti ya bongo, ma mama via, basi bakoli, ba mama makambo. Peut-être oti koloba ta ba mama makambo wana basi bakoli. Baza déjà dans les 60, basi bakoli ba mama wana peut-être bakoti koya na biloba loba, mais jamais okokuta bangote.
baza ba mama moko bazomi pesa kilo respect ya makasi ba mama wana bazalaka ta soki ozosolola na bango na ba telefone obengi bango bandeko nanga ozoyoka ndenge mama mama makambo azosolola nayo kitoko wapi kitoko osepela penza olobi antoka mama ozalaka na maturité ya makasi me ba mama epele eza nini babelvi wana na basila bisalu baza bana mike irsil peshanga badina na la douce baza bana mike peut-être bango pe bakoki kokota na bemission bango bakomi koloba biloba loba me bazalaka na ta wana te mama epeleza nini ata balobaka visibilité balukaka ngo bongo te ba mama makambo wana baza kimia me baza kaka bakombo na bango ti lelo ezokenda kaka sango kombo kendaka na misala kombo kendaka na biloba loba te bato bakoya koyina yo pamba tala ba commentaire bato basala na ba émission wana ti ba TikTok ti ba Facebook ti ba YouTube bato bafingi mama epela pas possible alobi mabe asololi mabe eza bien te ba makambo mosusu esilaka nango na kunzu tozalaka besoin na makambo nyonso tout te ke no bomemelaka biso ba makambo na bino na ba réseaux sociaux eza bien te yaka na ba réseaux sociaux na ba conseil jamais na mona mama epela zoya na ba réseaux sociaux na ba conseil yaka ka pona mafinga et ce qui n'est pas bien eza bien te o sala soni pe mawa bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ya moi partage na biso ya lelo yango wana bandeko nanga kanenge tosalaka partage nde likambo bye bye la famille et à la prochaine.